Voilà, moté mokili mobimba, plaisir et sali qui a royé qui bosse belé, bosse Rolanda Bisso, au parleur, magazine d'info général, toujours dans l'investigation n'engé tout salara. Tout kiti na Congo central, awa ne bosse au monde na simanangai, nazali nanzela, ya route oeza parmi ba route nationale, oye bana makasi, ango, esika wapi me marabiso tina ba frontière, kenda même tina Angola. Ya okamo eza que na ngambu ya Angola, nanzela esika n'engé kendela, au monde banine mamona makadam. Ils ont fait sa fierté, bango barana na sengo ya relaxa batu même boka na bango, mais oyo ya pas ces alliés ya romona que awa ezali pas si pe mawa. To bani na bino non na sika wa pesali na makadam, bon moni un peu yango, moi bien metoro kita na bino, tina ti bon moni un peu réalité nango mais roka moi une fois que ba population nyonso ba matadia nyonso ba moni au parleur bango nyonso ba bimi parce que bazana kanda makasi nzela oyo ba bi ba gouvernement. Et ça, changer, c'est qu'on change. Et le Romoroté, président de la République, a qui awa. Et le Romoroté, maman Denis pas qui awa. Et le Romoroté, finalement, et ça, les Cambonines. Alors, déjà, avant que toi qui était déjà dans Robenga bango parce que bazana kanda makasi. Dans Robenga, moko yaba mbuta bako ki oyabino nyonso. To meka pe ko sona bango. Baya bino nyonso bosa na sima moko ko loba. Pour la toyeba, qu'est-ce qui se passe ici na Matadi? Finalement, bazana sengote babi haut-parleur et loba. Le rôle haut-parleur mama sur lobara. Vraiment bambote na bino. To moni pena mama awa. Mama mbote na yo. Mbote ma papa. Voilà haut-parleur et kiti awa parce que mokil mobimba ilanda et bano likambo ya ango oyo ezali nini ça fait combien de temps nzelo ezali bien te nzila ya muzaba ningala ve memunu kikongo nzila ya en tout cas kiadi mingi nzila kana kukosa mbongo bandangola garage mingi kwa kume nzila ya kana kubonga kaka ve tala pont mezengana mena tiba ko sosa accident salama bosi bakuza bongo sa pont bosi nzila ya ba pusher betu batukala kutekesa na nzila ya tala passe betu mona ba pusher bi matiba tela kuteka pusher na pusher là il y a qui n'a pas poussé rango ba pusher kanzila ya imbi nzila kwa kamera kuluta nzila ya imbi ale yao ina bakuza bongisa nzila ya betu betuba kana basoro betu panza RDC bakuza bongisa nzila ya betu betuba kana betu bongisa nzila ya betu bosika so sala nzila betu bekabula pepetu voilà toi qui maman passer message nae na ki Congo bozo sentir que kande leki makasi parce que ba mo mususu na lingala yobimate ba mbuta to moni ba mbute belé awa papa na biso nani ya ko loba toujours nani ya ko loba voilà mbuta na biso moko awa mbote na yo mbote papa journaliste bon eloko to loba kaka na gouvernement na biso ezo sala biso passe na kotala nzela oyo ya ango ezali nzela oyo frontière ya Angola eza awa na nzela oyo en plus tozala ba société mingi oyo ya transport ememaka bilei oyo kendaka Kinshasa oyo ezalaka na nzela oyo ba garage ezebele awa en plus péage eza na nzela oyo bakamne utaka Luanda utaka Angola efutaka péage na bango na nzela oyo mais kokamwa vraiment nzela oyo toyebi te ba député provincial ba député national toyebi te to votaki bango pona nini parce que ba député oyo to votaka bazali po makambu oyo ba passe na biso bango bakomema ngo na ensemble po ba débattre ngo ba loba ba passe oyo biso tozana ngo mais jusqu'à présent bazo lobata eloko moko te et humilité depuis nzela oyo eumeli ezalaka na makadami complet ndenge ezaboye mais makadami wana ebandi kolongwa ndambu ti tokomi boye ponkutu ebukani tokita na se yo moko komona donc moyen te donc tozana kanda to uta ko tumba ba pine awa peut-être bakozwa solution mais moyen bazwa solution na nzela oyo ezate toyebi te bakonzi bozali to bozate mais est-ce que taboyoka déjà que mbongo esebima to pena nubie bakipakande yango te. Bon, en tout cas, mbongo ebimate eloko moko te série ya Jacques Mbadu oazaka gouverneur to monaka ataka coup d'envoi po basala nzela oyo mais depuis akufa ata eloko moko te ni gouverneur ni nani akoya awa ni président assemblée akoya ni député moko akoya awa assurer biso peut-être pona makambo etali nzela oyo yango tozo senga na bakonzi o baza compétent botalela biso likambo ya nzela oyo po déjà na liste oyo ya biso ya ba député
ata moko azate. Donc 2023 tant au sab élection toujours senga na population ya Congo central bo voter ata moko te po ba sali ate loko moko te. To mekana nous ko changer ba jeune mususu o ba kozala na ba initiative ya bien ba idée ya bien o ba hotel la biso nzela. Voilà, merci beaucoup to balu ki na bambota msusu. Ouais ba chauffeur voilà, chauffeur aye parce que baza parmi na bande ko beleto solo ya bango mingi ba voiture na bango ekufi, mingi bateki ba mituka na bango parce que ba koki oya ka boete ba mituka na bango be baka meto solo na moko ba chauffeur pe o azali papa chauffeur mbote na yo. Mbote papa. Voilà, yo kumbarani grand car to ba voiture hôtel un peu caméra moki mbazo landa yo. Nga kumba grand car. Kumba grand car. Oui. Alors na ba investigation na ngai ba ebisaki na bande comme sous bateli c'est que ba société mingi o ezali koto ba sangana ki ba meka un peu ko sangana pour na ba meka ko financer pe nzela soki l'été zo kokate. Et ça ya solo toté o meka pe ofungola biso na. En tout cas eza solo netra biso to so kemba fort na nzelo. To kende sokope to ko charger to ko chabache o sentir que so to charger secret ko sopana donc nyon so nzela eza tellement be kamna ko beba donc ceux qui secret sopani basa ga secret to baso yiba so ba yibi biso ne ba chauffeur to comment on a problème na ba patron na biso. Pourquoi gouvernement na biso a responsabilité na yete na nzela. Mais dans cette nzela oyo il faut ba taxe moko impossible. To so comprendre te au juste bato to votara utilité na bino eza nini. Dozo comprendre bangote. So tali quand na serre pont ils en a serre. Yo mo se sentir que pont kalaté ezobukana. Dans une la route vers en pour comme FC Congo jusqu'à présent Mobulu. Donc biso ba chauffeur tozo kemba. Bakata biso na mbambo na biso po nini l'état na biso nde azozwa responsabilité. Bazokata bino ba chauffeur mbambo. Bakata biso mbambo po nini. Soko charger biloko batsoke koyi bato baye bayibi ezana mutu anani. Et pas biso. De tozo kemba fort. Voilà entreprise à banane ya ba congolais to étranger. Et c'est biso entre Congo to na ba entreprise à l'état. Ya ba tuka ya ba paya kakati. Pour nini l'état na biso entreprise à biso moko ezate. Donc kemba fort mon frère. Voilà, alors ba ndeko boso mona même na sima na ngai. Boso mona ba grand car mingi ndele kaka esika oyo. Yango nde eza ko souffrir donc c'est-à-dire pour honnêteté les kaboy tia comme na niveau boedo amoni passe makasi kuna na niveau. Passe makasi bopone bomoni a matière kaka akembi. On sentait même dernier monteur zole la kuna. Donc bala mezobeba ba pine ezobeba nyonso tout ezobeba. Mais bozaki pe na ba député ba yaki awa ba na ba période ba élection ba défilé ki koto. Ba yaki ba chaki ba mbanga belé et le côté mais 2023 tozana bino total bino. Voilà. Population za nakanda makasi likamulika na Congo central. Alors tozo kita elongo na bande ko nyonso to kita pe kuna côté à pont ndenge mama tel sibiso pe na Kikongo to yeba etelma ni nezo lekana to ko va pe ko continuer to bimisa ba souci nyonso ya bana ya Congo central. Alors to kende et to l'accès bino bilili parce que TV Zali radio T et puis to reçoit tout juste après. Ya salité ko tout dire ba tout pique en bien awando. Voilà, na ba investigation to moni ba carbo nde boza ko mona na bilili etandami likambo embouteillage to solo na papa chauffeur na biso ba o baso komba ba grand car bozo mona vraiment na ba kolio nyoso sa nango to ba pe passe nini maini bazo ko mona na route o ango awa na matadi papa mbote na yo mbote ouais papa omoni Joël omoni nzela oyo ngana ebi réalité nzela o banda Trans M aza awana ango banda Trans M aza na ango nzela oyo ezala kaka boyi nanu bazula ngo solution te. Oui, lady asenga nzela oyo ki asala yango ne bayebisa ye ke apesa mbongo na office de route asalisa ngo lady apa boyi na ye asalisi mo ndambu na ye banda barrière ti na port na ye solution ezwama kaka te. Ba individu bazolinga koza solution na place à l'état. Bon, pour l'état incapable de koka na ete. Koka te. Pour ceux qui a koka ki nzela oyo mais le siège salema banda kala. Donc ba caminer zo uta ba pays mususu ba Namibie, ba Angola,
Et ça sonne. Désolé, quand qui même koto passe. Passi koto passi mawa. Et ça sonne na Congo. Mais mec de la ville où tu as dit que et ça sans quoi pas ça on les a pris yende muta bubwa kisaki moi mabanga oyo. Maire de la ville Nine parce que awa to soyo ka ba dossier belé mi paraît même na ba cimetière et pezaki sika o etekama mais maire de la ville Nine to yeba. Bon wana siko ngana na ebité makambo cimetière ngene na ebité kasi ne makambo oyo ya nzela oyo la sika ya to solo ba oyo wapi ya sika to ya ka auti koleka yende muta bubwa kisaki mabanga oyo ayesika bon na ebité ceux qui ont déjà disposition de là to ebité voilà wana batu mususu ne ba koko pesa témoignage wana kasi o ngana yebi ba chauffeur bozo sengani ba grand car mais ba sale la bibiso nzela ba sale la bibiso nzela poto zonyo kwama soko zana de conteneur wa ça risque ne et ça système à Congo il faut camion na nokuya awa et bebisana ba marchandise abatu bongo ne ba ko zuzula ngo solution au bien ba batu ba kufi après bazui solution Congo est de rythme si tu comprends nango ceux qui batu ba kufite ba ko solution de net et to senga mukonza tala solution de là eza ya mabe zela voilà awa siko toza na kati ya pont bandeko toza na ville portuaire ya Matadi oyo ekenda nsango boyebi que tant tozomona ville portuaire tozo comprendre esika ba grand car elekanaka maintenant route oyo esika ba biloko nyonso eutaka Luanda parce que lelo tozo la crise na kati ya mboka mais c'est parce que faut ba frontières alors font ba biloko ekotaka mais place yango biloko ekotaka pour que mboka ekoka mpe ko vivre botela siko état ya pont parce que awa la grande question to mituna gouverneur ya Congo central azosala nini o uti kokota sika parce que awande po bato ba vivre po mboka économie ezala malamu mais botela soki pe biloko lelo zo umela un peu mais binomoko bisomo au parleur to kitiawa na bandeko tozo e baté botela état ya pont yango bazo informer biso que pont ezali depuis ba belge batika yango maintenant biso moko ba congolais to bengana soit disons que ba paya bango baza mabe to bengani bango biso moko bana mboka to sali nini ndeko mbote na yo mbote na nga merci nga koto nga na zara koto to vandi koto eloko zo boma biso nzela mituke uta Namibie e uta ba pays étranger ba Dubai ba Chine e bima na route nationale nzela ngo ango e kende mbongo ekota na ngo ango ezokota na pont Marshall pour la solution nzela oki bandu banda eto monelo ko sala te atu ae aibi akei mutu alinga bon service nzela oyo ya route nationale ezaki chaque bande nzela oyo to lembi marché ya sidi ya ngwana babuki solution bazwa te stade ya ngwana tozana stade ya balete to tikaka na dama est-ce que dama yamba population ba uta ba pays étranger ba ya boye stade ya ngwana to laksa bango na Congo central tala nzela oyo bazwa solution te mituka elekate pour ce qu'elle est des arts ba conteneur etandama oyo uta boina marchandise oyo zoyeke na ba garage moya bakota ezate sortir ezate entrer ezate pour anine pour na likambo nzela o tala pont kibando asani ba chaîne bosala kini biso ba chaîne to tumbi ba piner maire de la ville Kodiambote aye ko doser ba ya ote boye total bino banda 1 mois opesi ba mbongo fa batika biso pati nzuza linga za solution nzela o po bango tu ba eto mona ni eloko moya malonga gouverneur oyo selon la bino bozo palper le côté to palper le côté stade ya ngwana to na sous stade Congo central de Kasangu na Mwanda to na ni stade ya malonga o marché a bien wenza bien ezate nzela ezate pont o to komika na solution e mo ba pesa biso so ko kite to buka pont o bo buka neni to so buka ngo po to mona solution malonga ezate ce que bobuki yango passe écoute te soto bukango bato ba moto malamba kenda nzela tiasa ba bimi bwima ba ke nzela tout po pesa ba courage ya bongisa po to lembi c'est trop to lembi to lobby to lembi ça veut dire que na 2023 tango bato ba roya pour na ba campagne awa bo roya ba subilongi bato wana bo votaki te nde abo to ko voter suni mutu to lembi mambo a voter soto voter ba bundela biso te
basala ni intervention na biso bango eza intérêt bango na bana na bango na basi batindaka mikili wapi wapi bo biso ba congolais nini tozwa passeport ba okabula yo fele ezala raté ekoma kaka ya bango bana moto bazawa bazo sala te tala nzela nde yo moko journaliste otelemi auti Kisaso yo landa na Congo central. Voilà, merci beaucoup Tomoni binomo bosomo na sima kuna embouteillage ça makasi embouteillage c'est à dire que ceux qui bilo fallait commenter dans 2 semaines, une semaine et comment ça 1 mois et comment ça au-delà de zali passer comment il y a Swahili oza ndeko poussana un peu jambo na yo jambo ndoko voilà toujours mesika oyo ndenge bandeko bazotel sebiso ezali nzela munene vraiment et oh wapi bilo rebele kotaka awa mais réalité o ezali awa bakonzi awa bazosala te mokili mzee wangu sisi wote tuko na sikitiko sana kwa kuangalia India inakuwa na ingiza vitu mingi kabisa inatoka kwa nchi nyingine. Me tunashangaza kabisa wakubwa wa nchi hautaki kutengeneza hii barabara. Wao pia wewe kunapata fedha wewe kunaingiza kwenye mifuko yao, me barabara inamalizika hivi. Masiku inapita hapa tuliwaza kama kufunga hapa kabla magari yote isipite tena. Kwa nini hautaki kutengeneza hii barabara? Na tunasikitiko sana kabisa. Na tunawaelezea kwamba kama wanasikiliza hii maneno pia tunawaelezea waje basi watengeneze hii barabara. Iko hapa mtu wote iko na lazima ya kutengeneza hii barabara. Fedha iko, faranga iko. Kwa nini hawataki kutengeneza hii barabara? Tunaita wote na president wetu Monsieur Chilomu awaelezea watu wake waje basi watengeneze hii barabara kabla magari yote iko natoka kwa nchi ya Angola hii inaingia hivi ipate kabla kupita vizuri. Voilà. Accent. Alors, chauffeur a oisa royinda parce que nakanda za iko le gata mamoni au parleur alobi atelema papa chauffeur mbote na yo. Loba na mbote na. Bo ba fumu abola munu mwana unyonga mingi samu na nzila ya ikele nzila mo supply yage etonesese dogi yage passable nzila ya ipenda dogi ya meza bakana frontière ke kwaku do beto ba chauffeur betina kufa ba camion awa dogi bato de échappement na kufu beto awa dogi moyen fait dogi awa nzila ya vondaka nzila mo ya mbote me bubu ya nzila ngo ya masa tutumuka na ba camion ya nene ya kwaku ba jasme kuma mingi kwaku betina kubakusa fe beno ba fumu ya Nzambi bekuza pesa beno moi Kisaso bafumu beno zaba kusaidia beto nzila ya. Est-ce que peuple d'abord na Congo central ba autorité bazo sala pona bino peuple d'abord toté. Bon dogi bafumu betina kumona beto ke pesa beno kifumu ngo yai mais beto betina kumona benda clair mingi fait vraiment betina kubakusa fe ni façon le nzila ya banda tama. Combien de fumu meka tuka awa combien de fumu mais betina kumona wa nzila ngo dogi moyen fait dogi betina photo dogi na ba camion tala ba camion yawe betina ba camion unyo kama dogi moyen fait donc voilà matondo bomoni na sima akangi kutunzela na kanda parce que ba onyo so basiliki bakoka kolekate po ba mekampe koloba alors to so avancer pour to ba réalité nini ezali un peu bon to ke to ko mona. Nyasa o terrassé. AP toujours continuer toujours na ba investigation na biso ya komona comment état ezali na eza vraiment malamouté. Alors na sima na biso ba entreprise ezali belé à l'occurrence ba hôtel c'est biso mora ba entreprise a ezali Ticon ba entreprise ezali un peu belé mais muta poussa non s'il te plaît yo to moni ça ko to muto ya ba parti politique mbote na mbote papa boni peut to moni ba grand car mingi ba entreprise ezali awa et cause nini zo causer ba embouteillage awa na ba non bon cause zo poser ba embouteillage oyo po awa toza na port Sagaledia na Ticom eza enregistrement na route yango kaka oyo route nationale toza kaka awa ndenge omoni nzela eza opola na ba embouteillage ezo causé par quoi awa eza na ba société ebele ba société oyo ba mituka oyo nyonso omoni na nzela ba musuba eza na garage te donc garage na bango ekoma na route nationale numéro 1
Neti entreprise nini oke ba ça makambo. Ya Ticom ezali, oyo ba particulier ezali. Entreprise ya Ticom ba ça makambo bongo. Ezali belé Ticom pe ba mituka ne musela la libanda. Oyo musuya ya FC Congo, ela la libanda, ya Gazelle. Toutes les sociétés za koto, toutes les sociétés oyo ba grand car et uta ande koto. So mona ba société nyonso mituka no seminene ki na Kinshasa, ba société nyonso wana ba bandana ne koto. Mais siko nzela oyo ndenge toyebi ba société nyonso ba mindele oyo ba pesa ambongo na bango po bazwa moyen ba bongisa bango nzela oyo. Mais ndenge toyoka l'état congolais jamais individu akosalisa nzela. Azimbongo ba pesi na l'état. Ça va toya ko sala ba sala te. Mbongo kenda tilelo. Ekenda tilelo. Ah, tilelo. Ce qui obéissent toutes les sociétés, Oyeza Awa, tous les Libanais, Bakene, vraiment, Bango si PV, Bakoyeb, Sabino, la vérité. Pour l'État, la biso, ils ont le coup trop. Donc, Bapa Yakutu, Babandi, que non, tout sangana, poto bon santela, il y a Colombo, Basangana qui va payer sa rambon. Mais Bana Colombo, Zimbongo, Bachina, Bengana Bango, moi, il y a bon sabiso, les athées. Entre temps, na route Oyo, Bisoto Yebi, Boto Botami Awa. Angola, azokota combien de véhicules? Oye bimagana nzela oye. Ezo uta bipai et les kana nzela oye. Mais tozokata solution mon côté. Solution moko na nzela tozokata tozoyeba te. Ba oyo bakoya ko bongisa nzela oyo. Bana oyo tozobota obe bana na biso wana bazoya. Tozo comprendre place wana te. Mais lelo ata omuna latibo. Nga na koti o voter sur mudu te. Est-ce que latibo epona nini? Soko omuna lati ngutu na kati ya maboko. Po toza na posta na ena mkute. Po nyonso oyo ye a prometa biso avant azwa na no place aza. Lelo ye wana comme ministre. Mais ba Congolais bino pe beaucoup bato ba filmer. Donc olobi aussi pour lo mutu. Au kati yango ba maboko. Ye azui ba polo na ye. Aye ko boaka. Poto ya ko voter su. Bongo tangu to votaka ye. Azalaki awa aloba n'importe quoi. Mo biso total état que moi na mabele to vota yi. Mais lelo akoma na ministère ya makasi. Ala kisanga place ya chata bureau ya Opir bana moka na e matadi bateka na fiske Opir. To mona ngona onte. Ba projet nyonso ye aloba to tika o mona ngote. Donc ba ressortir sur Congo central baza ba poste minene wana. Donc ezala Miller, ezala bango nyonso zo mona ba député makasi o ya Congo central. Ba chango na mituna bango. Ba Congolais oya kala oya lelo te. Donc soki to bano bano melisa biso mabero ya lelo Congolais nyonso afongoli miso. Depuis politique tozo komi koyeba yango. Donc tozo tala siko ba oyo bazoya ya sika oya koya na projet wana koya nango il faut to mona pe. Donc lembi na bino bato kala. Donc toza sona posa la bango te. To lemba bango déjà. Voilà, merci. Tu continues na ba investigation na biso. Tu bandeni makambo sali ko c'est la peine antela awa. To moni tala donc awa so yimutunyo so moni karaboy même na ba obaza mituka. Na ba obaza na moto. C'est-à-dire que passe l'équipe makasi na mutema. Tina ni ba mekampe toujours ba bimisa. To moni ndeko chauffeur a pas quel rapport ko lo bande ko mbote na yo. Mbote ndeko. Voilà, kombo nani? Kombo Jansi. Kombo na Jansi. Tout le monde osaki même des passages na mutu comme au monika au parleur que au passe au kitaka au keroloba ndeko nini ça na mutema. Oui, nzela vraiment passe ya makasi. Passe ça makasi biso ba carter ko panzana. Ba pine na semaine on changer 4 fois pine. On somba pine on beta deux tours boyer. Pine baby. Ponzela ça ne va pas vraiment. Ça dit tout sentir que quand des makasi na bana Congo central. Quand des makasi province ya biso to comprendre teni na ngozoleka. Nzela eza par exemple nzela so ko sambongo ebele. Tu as combien de compagnies pour le Koto? Mais Nzela o ya mawa plein na niveau mbongo ko tsaka Nzela o ko za boité. Do ba remorque nyonso o ki na kin. Ba garage na onyo za Koto. To mona pour ce que ça et ko tsaka combien? Metala Nzela. Do biso ba pine mawa plein tala ba garde bougo ko. C'est dit que mawa ya petit peuple ezate Koto. Mawa ezate biso de Koto. Net ba abandonner biso. Province de Zenska province abandonnée. Tu comprends qu'est-ce qui se passe? Parce que mbongo ebele kotaka. Mbongo kotaka ebele Congo central parmi ba 2 ou 3e province na Congo kotsa mbongo ebele. Mais mbongo to yeba te kinda wapi? To yeba te kunda ekinda tala banzela. Nzela vome kozala boyi nzela bato alekela il faut ça bonsa oui. Vraiment to le la vraiment bakanisa. Voilà. Au samboyi kitorote. Merci beaucoup. Voilà, alors toujours kutana pe toujours moni pe ndekopé en centre na bana matadi pe yepa zo pe kotoyo. Participer l'équipe en cette mbote na yo. Ouais, mbote papa journaliste, mbote na ba landinyo so ba sepela na émission yo. Eza pasi
kosala ke non boya kokuta ndenge nzela komi biso kote to mitunaka est-ce que tozaka na bakonzi bakonzi wana est-ce que bazalaka pe na souci ba protéger biso tout le temps to koma na rime ba grippe ba malaria esilaka te suite ya poussière oyo ezalaka na nzela oyo population eza na nzela oyo soki opostule yebaka population eza na capacité ya kobimisa yo député na population oyo ebimaka kote oyo population eza vraiment ebele mais pasi ya population eza nini ata tolobi parole na biso ezalaka na efete susi na biso ezali mokonzi ya mboka ayokela biso bawa aide biso ndenge ba province musu ba député bazosala en tout cas ba député na biso na besoin na bango te vraiment limbisanga place ozana bo pesa rapport ke bolingi lisusu bango na besoin ba député na biso te parce que mutu moko te a rendre biso service na nzela oyo to kosenga na chef de l'état lokola yebi ke no parti politique parti na oyo ya IDP ezali partout aide biso ata na nzela ya parti koto pe ba combattant na ye bazali idem pe na ba parti mususu pe bazali donc aide biso po na bongo uso ta aide biso na ndenga za garant de la nation toza na souffrance route ozo mona za route nationale soko ke na Angola okomona soni par rapport tant ozoko taka na frontière ko sepela na stabilité ya bangolais tolobaka baza mayele te mais na administration baleki biso uso to benga bango ba apprendre biso parce que jusque là non tozuite autorité moko o azali responsable tozana ba irresponsable o bazo aider biso te voir même ya nzela o biso sengi bango lipate to sengi polote to sengi kaka nzela po tozali peuple tokoyi ko souffrir na eloko kolia mais to souffrir na nzela te et comme torture na manger na kolala na nzela donc tout est comme na passe ba aider biso tozana besoin na bango tozana besoin kaka ya mukonzi ya mboka ba député na biso na ba gouverneur na ba maire de la ville en tout cas les seuls mutu ngaka aider biso zali parti nzuzi maire de la ville wana pas importe si ko kozalo kosepela na ye na banzela oya sali bien que zali na nzela ya l'état mais les restes etikali en tout cas zali promesse sur promesse lobi nango libuna bango vimbi yango na zali na comme voilà merci mais oyo pesa pas si bandeko bozomona que peuple bazo tomboka okomona mutu moko a détourné 60 millions mutu moko a détourné 50 millions mais oyo nzela oyo koki mpe kotonga pona bato nyonso basepela ezosalema te pasi ya peuple congolais yango wana oyo bato lelo nyonso ba rapport baso kopesa biso alors tozokoba tozokende mpe liboso lisusu tomona ndeni makambo yango ezali mpe koleka pasi likolo ya pasi tokende totala Voilà, n'est toujours besoin de toujours continuer dans mon sanabiso, mais le malheur ne vient jamais seul. Nega toujours loba. À l'instant, besoin au monde na simakuna, grand car mususuana, conteneur inge baluka. Inge baluka chance muninga poussa ni pour soutenir ye pour couer. Donc so yiba to bazala na seto pe bande ko na biso ba moto ba we waninga balekaka. Mais na ngonga oyo kaka ndepe to ba pe to récolter ba mort na minute oh. Papa poussa na non s'il te plaît. Na to ça l'appelle likambo nzela ngo à l'instant pe to moni pe tracteur grand car elngie et baluka. Mbote na hôtel un peu caméra mbote na papa. Mbote papa. Nzela oyo zo za ba Rwandais base Rwanda. Yo za Rwandais. Ya base Rwanda. Base Rwanda yango nyonso moni za base Rwanda. Donc yo za Rwandais tozo comprendre ndeni. Base Rwanda ba Rwandais Kinkanda. Zuto si mabele oyo. Bo mi pesa ba Rwandais pour ani. To mi pesa ba Rwandais parce que mboka oyo ndenge zaki boy zaki base moko zaki isolé trop. Parce que yango ba pesa ba Rwandais toza na roi na biso Golba. Toza na gouverneur na biso Mobutu c'est ko Ngwendo. Mais toi yeno na mamno ni nzela na bon makamanzela oyo biso to kangaki yango to appena ba général bazali 3 fois 5 azali yo moni grand car elinge balu grand car oyo nzela to kangaki yango ezaki samedi samedi to kangi yango en tout cas to monaki maire de la ville pe ayaki bayena ba policier bayaki belé en tout cas ba continuer sur mboka bazaki o bazana bango tout ba boumex banani bazaki mais les premiers raison to bazwaki que faut basala nzela bon to monaki pe que les premiers gants que baye longo libiso ba poubelle o ezaki na noana après lobby to moni ba ingénieur ya bangolin de bayaki ko so ba mesure baye bandeni ba ko sala nzeski ba paya ya ba paya non basali basangani contre gouvernement ya biso na bango basali moi ko so moko na po ba bongo nzela nzela o ezala bien yango to sengi sokeza pena bongo ya solo esala mapende ngwana eza te bakosa biso tout so ba Rwanda to kangisu nzela to koleksa ni carte moko te même policier aye to yoka suite o mukonzi moko to yoka suite do pona biso ya nzela o ebonga tala boyeza malamu te so bande ko so bazala ki wana bakosa pe problème
Donc le peuple d'abord na Congo central na Matadi na ango ezali to ezati. Ezali. Le peuple d'abord ezali. Ezali. IDPS ezali. T'es papa, toi yana nous parce que mon bande ko ba combien peu ouboya. Le peuple d'abord, c'est-à-dire que oh le peuple ça ko linga. Et les autres salema awa to yango te to. Bon, IDPS awa non to sali musala te. Au peuple alingi moyeba sala ngo ezate. Mais le peuple d'abord ezali. Ezan non annoncement o epesa ma déjà to ko boya ngo te. Donc voilà. Justement le peuple moyeba sala ngo ezate. On peuple face à revendication na ye. Donc voilà, alors tout ce que on peut continuer parce que tout moni na point au EPC un peu moins mbutu ndeko lobi ezali ba misusu ba boyi ke zate to so ebate to continuer un peu na ba investigation na biso to pousser na pe liboso na ntela to landa pe ndenge le kana. Papa wonya to bomaguna wana otoke bamayo to nyata. Alors bandeko tozo continuer to pour na couper ko chiter na deuxième pont na route ya ango mais okamo eza que pour la première fois, tout le monde a bien gagné na mona likolo a pont basé au sopa mabele. Nous avons battu pour ça la nini. Alors bande copé basu se plaindre à trop reçoit ndeko moko ya oyo bakolo mabele ba mekape ko expliquer biso ndeko mbote na yo. Mbote. Voilà, toye un peu pour na rochiter, toujours tiens un peu caméra et puis était un zela isa mala monter même na babili ndé bande copé basu hôtel là. Mais awa population, est-ce que Bayo Carabino vraiment Bakonti à Congo central Bayo Carabino et surtout qui n'était un là Bakonti à l'État Bayo Carabiso te Balingue bisote ceux qui Balinga Carabiso ndenge baloba que peuple d'abord il faut pas respecter peuple d'abord. Donc peuple d'abord a osol baizate. Bon peuple d'abord pour na biso na ango ezate Angola alinga ya aider na biso asala nzelango mais l'État moya linga na ye balingi bango moko basalango ba ope bazaki na ba financement na bango bandako na bango eza kotoyo babimisa bambongo na bango o bango basangisa po basesa nzela oyo l'État congolais alingi kaka bango moko basala musala neti boye nzela oyo koleka 3 tours nyema luta 4 tours na nzela il faut nyema tsabeba atange voita propre nge kuma salité. Donc il y a tout à regretter dans le si peuple d'abord que na il faut pas respecter beto pour beto que tout là-bas net la salité play nzila ba me ba ka zelo ba me ko zaloza na katikati ya pont samu beto batu na ba maza to ke luta ni faso to ke na moya ko luta fait l'État congolais faut aider beto banzila ne ke kocha bambongo ve ba me mancha sala yao mais ya ilere ya gena beto na ba voisin ba voisin peke luta pe me katuka na babu là-bas me kwenda na noki me regretter ngeme vote di papa kufuwa ngena zula di kadami ngeme nyonga tala di kadami couche ya goudron de twenda kwenda pata minute ngeke mona ngena di papa kutoboka na zula goudron ngeme regretter metanzi la beto boala ke na mbongo. Alors gouverneur Yassika azosala musala malamu koto. Gouverneur Yassika azosala musala malamu te par rapport à nini. Nakondi maina nute. Ponzela na ngai eze mabe. Siko musala malamu ngo azosala koto na nini pouvenga. Posoka azosala musala nzela oyo population balobaka n'importe quoi de temps en temps nzela ngo ezobonga te. Nzila ya imbi, nzila tanzila na ba maza. Atange na zula moto ngeke beba. Ngena camion nge ya bien ngena kuluta na yao ngeke regretter donc bana kusala kima ve si bana kusala kima to mona yao na ba topographe ba ya ka ingénieur déjà babanda déjà ko ya ou bien za première fois ba ye mbo baya ebele par rapport ya misala la bango o bayelaka moi esale manango de réalité exacte ponanga il faut pas convaincre que nga voilà muta donc likambu ya ba ingénieur de bazotel sabiso a c'est à dire que ceux qui peuple tombo qui a ba ingénieur ba ya ka ou bien première fois ba ye bon beto to na kata ki kanda route principale nzila yango beto soto me fuema beto kanga nzila ya beto ke fe ba Rwanda na kuna ke so sa ba guerre mais beto to na base Rwanda to me ka fuema to ke tula nzila ba barre to me sa tula ba pine to tula belan tia donc bino bo créer base Rwanda kotoyo ya ke Rwanda déjà pour la kanda ya mambo ile ya ke Rwanda déjà base Rwanda ina donc beto to ke kanga nzila me ba ke kuiza ba gouverneur rango emsa ba be tinda bato ba me ka kuiza ba me corrompre ba me kwenda ote emo to ke kuiza de to sala me beto ba grippe ke na kutomboka nzila ke bien fait ba maze to me lutisa kana nko sans poussière me luta trop
tomona poussière na luta hein tobaka maza to lutisa na katikati nzila ça me diminuer poussière mais na ko bebisa nzila de ba onde ba tadi to ba mambo bebe to me baye voilà merci beaucoup bandeko balandi botel yango avec émotion belé parce que Marambo zo salema na Congo c'est-à-dire surtout to bando kota na Congo profond Marambo za grave botel net nzela oyo ezo kota sa bambongo belé mais bomoni que eta nango ezali mabe alors bolandi biso ne bandeliti na suka toza kosenga que ba autorité boko kampe ko yoka tozo banza tozo kende na ngambu pe ya gouverneur to ko kampe ko luka pe ba qui de droit pour ba ko kampe ko expliquer biso mayenini ezali ko salema awa alors tozo continuer ba investigation ya biso bolinga mingi kolanda au parleur grand merci na bino nyonso grande équipe technique qui accompagne Kibiso, Rachidi Mawasa, Elohim Gelesi, et puis chaîne Nabiso Mobimba, PPPS TV, Richard Bantimba Bazeliwana na régie. Alors Bandeko Bazo Nabiso na Canal Plus, Bazo Nabiso na TNT, na Star Time, Topé Bamiso Bazo Nabiso na YouTube. Grand merci Nabino Nyonso pour Nabiso pour na Lelo Tosila ni Petokutani au prochain numéro. Toujours na continuité d'investigation. Bye bye.